Faire à part martyr, événement ni na sali. Depuis stade de martyr m'a dit, na tuni aux journalistes, aux mutoza informé. À part na Côte d'Ivoire, na bandel na biso ka beta na Côte d'Ivoire. Mais fallait combien de tournées. Aïe ko beta fallait à beti arena. Ce qui fait à capable de beta arena. Capable de beta na Belgique. Mais na Londres capable de na ce point. Na salle l'analyse capable. Oui, faire il faut ça la boye. Il faut aïe pas fallait à bouki pena mapeka. Non, na bibo dès le matin. Na koko sayote. Je faire au salle loko wana to tombo la musique. Asani. Aya et pas fali, au moins il fallait abeta concert moko munene. Bon abi fallait excuser nini toko yemba. Fallait aboyate parce que fallait faire un talent. Musique on a mikiti. Pour yabi talent ya faire. Ezaka fali. Pour abanga na quartier latin. Faire aya na quartier latin répétition ça na ba franc répétition comme un dollar. Pour les yaï ba pesa comme Ligue des Champions. Il y a un ferré qui a fait trembler Fali. Les seuls musiciens. Il fallait aller dans la vie, c'est faire. Mais faire rien, on dirait à Zomiye Bate. À ta communicateur, mon côté, à faire un salarié émission. Aidez le matin. Pour na, aya ko défendre, faire répondre à l'injustice aux Zach les bazar. Mouton, mon a fait Zach la répondre à faire et kanga bamboua na yanga. Pour vous dire que Nazara ni Gaulois ni Warrior. Nana posa ya kolobela falite na posa kolobela fete nana posa ya kolobela ba musicien so en général na osala ba analyse ya musique na biso ya Congo mon frère kena likambu ya rival to kena likambu ya rival bazana rivalité par rapport ya nini par rapport déjà baza ba musicien presque génération moko fallait tu mettre 3 arènes mon ami faire salinini faire auto sala mpiaka na États-Unis na salle moko to lo ba vérité zampiaka yo ba vérité. Il y a eu des sorties médiatiques différentes. Et pas ma communicateur y a fait. Parce que moi je vous parle de la communication. L'erreur de communication. Et là on a un mensonge sur la communication de l'artiste. Ça veut dire Tracy et les Aleki a faire a boy tourner aux États-Unis. A boy na concert comme un concert on a pas ni bazo préparer arène. Mensonge. Nasi basel Aleki a lobby boy. Faire à boy comme parce que ma condition est qui respectée. Il y a mensonge tout autour de l'artiste. Je ne condamne pas l'artiste, mais plutôt à condamner ma communicateur. Faire égola a un talent. Ana nyoso ya bunda na fali. Mais faire égola azaneti mutuka cher na minute azaneti Rolls. Il y a cher, il y a qualité, il y a lix. Mais ana carburante. Tu as fait un manque de voyage, un communicateur. Vous comprenez? Parce que vous avez Gouvé azo comme pigment parce que azo so va voyager les sauter. Jo Gouvé ba ko voyager bango nde ba ya ko répondre nga. Ilunga talano ilunga akepoto. Tellement torture morale à kendara poto ta voyage akate. Tant akepoto le kwa liboso la kendo wele la ke libumo e mafuta zakaya nini ba soigner ndiki lesila ye ilunga bandiko wele la kolia tango azoli azobwakela baninga ba jeton encore tala ninga okoma munene OK na poto ezana ba capacité mususu ko diminuer penzoto ilunga oleka net na ntangena aleka mbasi aleka identité komi kolia tala santé komi abeli na ndikila OK fallait que na poto mundela bende mafuta ezana pareil moko bachaka na poto ezaka ba chubio le ba bendo mafuta yo zo lele o ganga bon tazuma sa mundela te moi ça mundela tamoko te ba ilunga ba monene ti jouer na poto tika moni ba mongo ba monene ti jouer moni na poto bana mindele soki ba sepena ba tala ba mundele soka sepena ilunga azataka po batala kana ba kamadi ba oseka yana to moni ba soirée moko mindele ba konika po ba seka baza ba bilongi net ba mal formé ba bilongi bana ba kangama ba ya ba tala ba kanga ba photo soko ilunga ba moni bongo parce que y a manque de voyage. Yo quand même manque de voyage. Pas voyage à côté. Soko ba azui grâce à Kenya. États-Unis moto. Te ba to ba kena rapporto ya moi trop na faire ça ba marque house na ba tumsu. Oh to yebi. Ba communicateur na ba mission so ba mona rapporto te. So nga ba ki poto ba mi mape bango. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye yali biso bilubi ya kitoko. Yango yo!
mpo restaurant chez Franck Poutou FM eyeli biso cuisine africaine oyo ezali na baspécialiste bayebi kaka kolamba biloko oyo etali baafricain. Yo moto olingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balambaka yango kitoko. Okanisi suki bongo awa na restaurant chez Franck Poutou FM babongiseli bino chaque week-end ekobanda koyinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que barumba ba live penza baza kobetela bino miziki oza kolia, oza kobina, oza kosepela na niveau ya mukiete po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Pona bino bato boza koluka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence yebake awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, okoko benga na numéro ya téléphone oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kezongi. Wow. L'homme du pétage. Et puis, on a son animé, c'est que l'on a FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Koura TT numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, passez ni à comme ils ont 075 quasi France. Na Kinshasa 75. On a plus 33 075 31 22 928. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata, la présentation de Katebu Sarabino Batuto, Balandarabso, en image prod. Vos likes, vos commentaires, c'est absolument mon plaisir parce que les lots vraiment il y a à boire et à manger parce que j'ai le réel plaisir pour moi de recevoir pour vous Neronangai, estimé confrère, Nengala Bengakaye, Balobi Moutouazala Makamu Mikolo. Christian Epessi Solo, Balobi Epessi Solo, ni Epessi Solo, Toro Solo, on a awa. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi je dis un grand merci à Peter Mbedi PM, Oaza Ofour Moulin derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Fire Basket, Ndekwa Basket des continents, grand prêtre Nandengam Kete, un grand merci à Yawili Mouchen, Ilinik et les 7 codes mondiales, pourquoi pas aussi à Yadjongo Naïmen, t'es avantageuse, patron éternel, je te salue. Je salue encore à mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre, mon soin, à mon on a pêché Kolubanda, des fois maître, Walubi le futur honorable, et à Bana Funashi Kolubanda, des fois maître. Je profite encore pour vous dire un grand merci aussi à maître Carole Chaming, à les jeunes du barreau, pourquoi pas aussi à Gloire Moulema, les snipers, et à mon on a payé la musique. La musique prophète Didi Bokunga de Lyon, monté Maya Audrey Zozi, mais je te salue mon vieux. Donc, surtout sur le même langage, j'en ai Peter Mbedi, Fongo là, on a déjà Epessi Solo, Néné Solo, actualité de l'air, à qui je dis bonjour et merveille. Bonjour mon ami Dieu Lomata, l'homme du moment. Donc, on a bengo Congo à lobby. Pour namoni ba journaliste belé, oh tozako envier bazo sala berrer. Mais ce qu'on a entendu ba Dieu Lomata, ba sala musana na mango comme il faut. Bah, on que vérité, il y a un vérité. En tout cas, moi j'aime les gens comme ça. Bah, tu vas actif. Donc, un journaliste à travers c'est l'actualité. Et bien, si actualité, bah, analyse. Tu auras 4e pouvoir. En tout cas, Bino, je te félicite pour la reflater. Merci. J'ai eu le temps, il y a Kouta là-bas émission. Non, c'est un bosseur. En tout cas, bah, tu as besoin de Congo, il y a l'objet Zabino, bah, Dieu Lomata.
Vous comprenez? Eh, Isabino. Donc, tant que vous avez habité, il faut passer la valeur. Donc, tout solo là. Nga mikolo ba benga monsieur vérité. Donc, ba lo ba nga avoue tout. Non, bête na nga makamunenge so keza un abi, so keza deux na lobi un. Na ko c'est la mutu makambote. Oko c'est la mutu makambote, mais c'est vérité. Est-ce que yebi lelo ba vérité na yo et ça dit que ba tebele ba lobi que lelo lo matefo lu pesi solo ba tu mingi ba juger ba bengi surtout quand to ke na vérité ba vérité mo to ko beta par rapport à artiste faire école là. To moni na kana ye ba goloa ba communicateur nsu ba attaquer ba lobi que yo za na warrior yango faut lo ba biloko lo ba ki wana ya lo couteau lo ba ki ko c'est l'artiste. Ba biblo ko lo ba ki na za lo couteau parce que lelo fallait na faire ba toujours rival. Bon, na koyebisa to kende na lo rival tchango na pembeni na répondre par rapport à la question lobi o. Rival wana na oya wana parce que c'est très important na matière na rival. Na rival pena émission pena ya lelo comme na rival. Rival wana na oya wana dielo mata. Dielo mata na rolo baboué. Nga. Tango na kotela ki fali na makambu ya francophonie ya na kotela ki faire regola. Na injustice o basal balinga basala ye na francophonie. Ata communicateur mon côté à faire à salarié émission. Dieu le matin. Pona aya ko défendre faire répondre injustice aux Zach les bazar ça mouton mon a fait Zach la répondre faire kanga ba mbwana yo yanga. Pour vous dire que Nazara ni Gaulois ni warrior. Nana posa ya kolobela falite na posa kolobela fete nana posa ya kolobela ba musicien soit en général. Na ça la analyse ya musique na biso ya Congo mon frère. Batubati ka tenir nga rigueur. Je dis des vérités qui sont en face. Tokena likambu ya rival. Tokena likambu ya rival. Bazana rivalité par rapport ya nini. Par rapport bah oui par rapport déjà bazana mission presque génération moko. Fallait tu mettre 3 arènes mon ami, faire à Salinini, faire autre salam piaka na États-Unis na salle moko tolo ba vérité zampiaka. Abio ba bétérité. Abeta kité dielo matayo animaka ba mariage animaka ba fête. Soki olingi oboya contrat. Et ce qu'on oyebi que mariage là samedi, ozo ambongo journée. Soki to soani, biso na biso to ko animer to za chroniquer to animer ba mariage abato. To zo ambongo une semaine avant. Na ko zo ambongo de lundi mais ozo animer mariage samedi e bongo ra ya faire abeta na salle mo boy. Na États-Unis. Ba mission ne peut pas matina podium, ba mission ba matana podium faire azo ki mbongo te. Point d'interrogation. Il y a eu des sorties médiatiques différentes. Et pas communicateur y a fait. Parce que moi je vous parle de la communication. L'erreur de communication. Et là on a un mensonge sur la communication de l'artiste. Ça veut dire Tracy et les Aleki abi faire aboyi tourner aux États-Unis, aboyi na concert comme un concert on a pas ni bazo préparer arène. Mensonge. Nasi basel Aleki à lobby boy. Faire aboyi comme parce que ba condition est qui respecter. Il y a mensonge tout autour de l'artiste. Je ne condamne pas l'artiste, mais plutôt nous condamner les communicateurs. Faire rigolo à un talent. À un agneau sur na fali. Mais faire rigolo à Zaneti. À Zaneti, mutuka cher na minute à Zaneti Rolls. Il y a cher, il y a qualité, il y a lix. Mais à un carburant. On a bien rivalité. Il y a une rivalité côté ça. Faire rigolo à na fali. Fali à Rolls, moko ya cher. Il y a qualité, il y a marque. Mais il y a carburant, il y a un tamboula. Faire azal Rolls, il y a qualité. Mais il y a manque, il y a carburant. Ce qui manque à faire rigolo de faire ce qu'il fallait faire, il y a manque, il y a carburant. Carburant, c'est une façon de communiquer sur le terrain. Je suis contre personne. Façon de communiquer. Au lobby, vous faire à quoi vous arène. Oh, fallait à Betty. Na date nini. Parce que na date bino boche que faire à na arène. Musicien Robert, c'est Robert même podium ou ça featuring. Ou bien ils a festival. C'est bon de battre des dates. Battre déjà date le 25. Vous comprenez? Battre déjà date, Tracy il les a bimisi déjà date. Aché. C'est pour cela na zo bisao que massa na ngai tant to communiquer l'artiste, il faut toujours la précision. Pas information. Badate ça n'est tout un. Badate est tout un artiste mususu. Pour te dire qu'il y a déjà mensonge. Bosalim piaka bo asime. Au moins il fallait tia beta ba plein na beta na ba stade. A sala pe ba piaka na ba salle en Europe. Batu au lieu de combattre Faldi, plutôt batu na yeba ga vert, yeba tu na ye. Qu'est-ce que tu fais pour en arriver jusque là? Parce qu'on a les mêmes talents. Na faire ils ont même talent. Il fallait abetti 3 arènes wana dans les gars nasi ba c'est le babi 3 arènes wana bande comme ça faire babi gazo beta ngopo
alukara combler vide parce que plein on fait à ça là dans stade de Martyrs Tilelo et troublera avec les moutous on a aluka soka beta bablo on a tout. Argumenté mon cher, les argumenté, j'aime beaucoup Ferrego là. Un communicateur de Ferrego là qui passe à la télé qui dit que fallait aussi la barre na pour na trouiller à stade de Martyrs. Mais tout le monde a Martyrs a fallu n'engue bisona to zalaka na Martyrs ya Ferrena ya fallu. Vous comprenez? To zalaka wana to tala ndenge eleka. Tout le monde a fait fallu nyos faire moi mukena sima podium ndepo podium bacha ya mulai moi fi desalaki to lobana na tondi saki to longo wana faire à part Martyrs événement ni na sali depuis stade de Martyrs m'a dit na tuni aux journalistes aux mutoza informé à part na Côte d'Ivoire na bandel na biso ka beta na Côte d'Ivoire bon mais fallait qu'on bête combien de tournées aye ko beta fallait à beti arena ce qui faire à capable de beta arena capable de na Belgique mais na Londres capable de na so point na ça le analyse capable oui c'est ça à Robert parce que au moins faire après fallait préparer ba ki wesh ba petit na biso amike ba wesh ba yupi au moins ba style na musique bana na amike ba Londres na ba mona Rafael déjà na ba featuring na ba musicien ya ba mboka na bango fallait aka na ba manifestation na bango Louis Vuitton ça boya benga on à Londres nani a défilé ayaka ba mona ke déjà ce qu'on faire ayaka biloko wana te batu na ba kotia na mutu ke za complexe eza ko za la mawelisa mais fallait azako sala ngo biso to finga et to critiquer même yo finga au critiquer complexe ko linga ko kanga ba photo mais lelo à se faire remarquer na monde wana a komi ko beta ba musique na monde wana faire qu'est-ce qu'il pouvait faire fallait obeta concert mobo faire ayemba na fallait mais na concert a fallu ami qui tsabuki mapeka ayi lobi ba pesa ye makambo c'est l'humilité précède la gloire mon ami na musique il faut que miki tsape ozoma fallait akenda na studio ba yembise e pa R Kelly mais après wana ba sala nzembu ya mobimba yena R Kelly obi nini persévérance pe vision obi ke no so na yembi na muto na obendaka eloko eza net nga batu ba yebinga yo yebinga pona za e pa wilika yembi na ba émission na nga moko yo otala nga te diolomata au moins on a gagné cette émission terre à terre mais pour comprendre que nana talent on a l'émission Willy Kaimbo 8 ans obi je ne pas Willy Kaimbo na yo kapenan au moins ne ba zoka makambo to eza komiki tisate pone ni ba système baby attend ba yeseka bakanga mana ba HR akoban faire il faut ça la boye il faut ayape pas fali abuki pena mapeka non na bibo dès le matin na koko sayote je faire au salle loko wana to tombo la musique Hassan aya et pas fali au moins il fallait obeta concert moko munene abi fallait excuser nini toko siyemba fallait oboya te parce que fallait faire un talent musique on a mikiti on doit yabi talent ya faire ezaka fali pour abanga na quartier latin faire aya na quartier latin répétition ça na ba franc répétition comme na dollar pour il y a ba pesa comme Ligue des Champions il y a un ferré qui a fait trembler Fali. Les seuls musiciens. Il fallait aller dans la vie, c'est faire. Mais faire, il y a un dirait à Zomi Yebate. Parce qu'il y a ce qu'on a de la moine. Il y a Fikine. Kofi Alati Bilamba, il y a un denge na faire Alati un denge na. Fali na batutu balati na. Ndenge mo exam message. Mais tant que makamone ucho le ka Fali à ça l'orchestre faire. Kofi appelle ça faire et Fali makambu sans le savoir. Botala mutuaza na musique à lobby pona nini mwana zaki na respect faire atika fallait atika la finga kota utate mais to mona ba faire ko bina musique ya koko wana elala e est-ce que c'est senga pardon est-ce que so senga pardon comment bien na final te est-ce que c'est senga pardon dès le matin ko bongisa ya sans pardon eza mutu a libéré yote vous comprenez ko bongisa ya sans pardon ngale lo ko beta cameraman no wana likofi bal to na bandal azoki azana cicatrice on comprend na bête poto na bandal bon et l'équipe a joué bête okuta place to yambani na mboka libanda mon ami masa dielo matin ce qui tant que ngana se rappeler na reconnaître ma benangate masa uzawana na se rappeler que limbisa na beta kambata à l'époque tozaki na moi immaturité ko zanga ezaki pe nazaki mayele te est-ce que yoko limbisa ngai olimbisanga ozana équipabilité wana na mutema wera basala nzembu ya vie jaloux batie longi na ye est-ce que basi balongola clip babongisa de na finalité babongisa de est-ce que balongola clip peut-être balongola na omoni bilo muso elandaka mon cher omoni bilo muso elandaka ba mabe muso to sala ke elandaka omoni faire efface wa bénédiction en fait ya wera
est-ce que azui yango Oui, on t'a dit à la troisième personne après bango ouais atoni si stade. Wera omoni muto sala 12 a wenge. Ezaka Adolphe te ya Wera. Oh. Wera to vandi na studio na ba e pa ba iso. No tanga batu bazloba ba komo tipo ba olongola bango musala. Batu balobi na concert héritier Wera ozalate. Pour héritier au salam piaka via ebi héritier au salam piaka. Basali concert le 25 ya Noël. Wera ka sali 2 jours libanda zongikina. Dialamata. De la forêt ba qui concert à Wata. Eh ben piaka 12. Asali ka ke no liana bambisi amoni benjire leki aya sali nini alobeli botwe na concert à faire. Événement c'est mon le 24. Dialamata. To vanda na mingité. Faire fata la simanae. Atika nini? Il faut bongisa sima. Atika nini? Nda ye affronter ce qu'on fait. Est-ce qu'on a ndenge to mona lelo ndenge mambozo kende. Ndenge to landi pe lelo bato fali ba bandeko mususu ba communicateur ya pro fali ba zaki na mikile me bangwana to moni pe kuna susu ndenge yomo ba ke pesi solo parce que to moni komi simbatika manike na kisinjora simbatika manike na jaile chose simbatika metolandi ya mo aigle mo rabi ba bloko ya roko tout na ko finga bato na c'est pas bien asika me bato mususu ba répondre ba bi que non aigle lo lo bien les anora 12 parce que yemo nda tindaka ba communicateur ne ba finga ba artiste mususu ma osa assembla. Mais ngana cause appelle d'accord na bato ba ke yemu totinda parce que comment ko lo ba ke doser. Lo ba ke botika ko finga ko lo ba doser te quand même fali. Osa déjà grand. Est-ce que fali ba ma finga net on d'ici ba martyr wana. Est-ce que ma finga net on d'ici arena? Est-ce que ma finga net lo zong ici et on d'ici na stade na Belgique? Est-ce que ma finga net on d'ici na Londres? Yebisa bango oya ko sala buzoba akozala suspendi o ko finga nazala posa bolo bela ba mission so Congo malgré bo travailler nanga priorité zanga me bolo bela ba artiste musu boti ka finga ba mission Congo baza bandeko na bino c'est tout bongo na moni yango za tindika chakal je serais d'accord avec bato bolo bango dès le matin je suis un journaliste au milieu du village qui mange ces personnes le ministre ba mono ndiki ah meta warrior mambo ba warrior ba linga bongo te ba warrior soki balinga bongo te warrior wa futela nganda kwa yako atika ko futela ngaka sinda kuna bandola la libanda ba benga ngaka sinanda ko parce que na futela ndako kwa $200 na bandal na bandal oyiba bayaka ba bandal zaka mwana mo papa kufa atika lupango azana musala te 55 ans chez les parents yazila ka mbongo wa locataire siko muto bongo ayoka explication ko futa ki ete ya dio le matin est-ce que warrior wa futela nganda utaka na ofta na lupango bongo muto zaka mukolo aza déjà papa lupango mama na biso mama fufu na ngeza pisco yo futa na lupango bongo azela ke tombo futa ba 4 les mois 20 mois 10 oko po yemo ba no menacer yo longwa biso to linga ba lokata bo to vivana ndako siko futa na lupango bongo na bandale po bandale ya bongo na bito so comprendre masala ngai donc na ofta parler ba warrior il faut pas comprendre que to fali aza déjà grand à place aza munene fallait aza na posa bato bazo entourer bazala ba bête te imbécile te et il y a quelques déchets à dégager est-ce que pour na bato bazo ba lelo ke fali a commis rival na vie na yemo mo po parce que comme on appelle mingi bato baza route pembe na kofi mingi ba mo ya pembe na fali pour azo tika pe bato na ye ba communicateur ne bazo takine ko felo mide comme on dirait moi jeu de ping pong fallait azo benga ne mutu te bato wana nde ba moni ka avantage eza na minute na mpanzi a fali pour pas vieux bato wana ba gagner ni na personne mutu mo lo bela fali landry japonais landry olomide ba lo bela kofi vous comprenez bazana nini so ba na bar bazaka bato liboso o senga na koko so landry japonais na landry olomide na koko so te na bien na ko ekolo ba vérité te na tinga na minute so mutu benga na ke lo bela kofi na komona ntsa azana posa na bongate na vie oh non au bon matin parce que au moni net landry japonais à part teinture mutumba azala kana mbongo somba teinture na bilamba minene wana so kofi apesi bilamba kofi na mbongo ko diminuer ça za nango te vous comprenez ya japonais mais ça manque à voyage te massa à voyage akate kofi a voyager combien de fois même landry japonais ti ba fali bazaka ya zalaka mama tena abenga fali collègue na mais ba yemba na à cause apé mukolo afali ça manque de voyage, n'a manque de nourriture normale. Parce que il y a la nourriture et la nourriture. Il y a nourriture et la nourriture. Donc l'André japonais lié à Kabiente. Fallait la soko tchena moi na 20 ba obimanet ba ndenge momo. Mais l'André japonais soko tche place ba na 20 ba Coco. Bonjour Coco. Coco bonjour. Vous comprenez? Vous comprenez la différence?
japonais landry japonais soko chebo na landry olomide yo betaka bato ba manque à voyage ko tokino toko ba beta ba faire rigolo ba manque à voyage ndezo sa ndongo sala voyage e fongolaka mon ami voyage e fongolaka mutu omona ata yo dès le matin toi tu es mon frère oza bogard so pour mona beauté no lisusu okamobi nazaka nde boy voyager tala manika zaki elongi lokola mungusu obi manika zaki elongi lokola mungusu mais tango voyager na fali to pesa merci na fali na fali na manika na remercier moninga pour ben jure emporter le fali le mais fali a emporter voyage a fali emporter le manika beauté manika comment ça la paix mission de chabo on so ka chabo mingi on a ba PD na ba yaya balinga propriété mingi ba chabo pa awa mitana kitala awa milula habite na mi fiba na ngamo ka bana ke lo embrasser mutu ozomba ndio lo mata donc il a kisi que voyage zo fongola mais si y a manque de voyage ko bando nuna tala mutu soka za na kini na ko pesa exemple tala tipo moni elongi na ye mais soko memi poto tala ka ndenge elongi ne za boy soko memi poto lo ba oko ibse bala mwana na nga pone a ozo moni na makasu ne elongi yango auti onwale okopana oko négliger yepe ate elongi nuwa naba okomona bo auti onwale maoli alipa ba cha mwamba omana mais mutu musoko onwale bo tala ba hamburger za ba salade za wana noa ya poto bon tala elongi na ye nani Chris Bon anwalaka chaye na Chris Bon okopana na biso boni mais soko jo voyager na o cheka na boraza ofani sata na hotel moko munene a dépenser ta oli a omela o mona masa o elongi na hotel eza ko fingote o aboga soko elongi no po bi me faut il y a ba voyage na ba nourriture bien ingrédients ozo comprendre toko la kiseta za père de famille aza muto vita toyebi ozo ba komisaka vita mais elongi na ye eza yango boye po aza na Congo parce qu'on a ndenge mamoso kende ndenge so mona lezo kende est-ce que le lopo na yo epesi solo na ndenge vérité no au milieu du village est-ce que ton di mapenaka ke fallait za numéro 1 na musique pour l'instant oui ba miso pe baza na poste et puis ba miso solé de travailler ba rejoindre ye bazo finga c'est banane bango nyoso ba tuya ba orchestre nyoso na longo l'orchestre ata mon côté pour tout bo so ba likine ba émission apparemment sans fali non babi batunde ba comme semi yango moni bande musuba mo yango pesa ba colère babi biloko tout fallait ça na musique de Jezala babi de Jezala na benga petit mo bo filmer était baluka bo Moïse yaka boy na benga petit o kaka spectacle les grands caméramans l'excès s'il te plaît l'excès na tangelo na spectacle kaka chai micro na tu une question moko massa bonjour bonjour petit solo Moïse oyebi album affaire o abimisi wana na yebi ngote oyebi ngote oyebi ferry na yebi ferry bon toke oyebi banzembo fali oyebi na yebi presque ata na album mo abimisi nyoso tu na yebi album oyo sala une année oyebi net banzembo nini My Day MH donc presque belé même sur le titre on a bossani ce que l'on y lingaka te pas faire lo ngana lingate faire fait na biso azane bien mais lo ebo mena entourage ndaza la ngonde il faut retourner à réparer à bongisa vous avez âge moi j'ai 26 ans d'âge 26 ans ouais dès le matin olingo baksani nako tu na payer ba filmer été mais na tuni elisusu est-ce que toyeba na bango baba lekinzela masa okoya ko ede biso pe po bako kansango briefing babi azobanga elonge bima oso comprendre dès le matin to me mama na sentiment faire doit travailler azana talent mais il doit travailler et créer des stratégies de partenaires atika ko ce pour verrier abano tchake Jésus de neste aluka koma na en place azalinga comme parce que là on est tinda ko ba ke faire ko ba communicateur na yo net ba couvre golo ndo takai bango banansi ba sele no takai bango ba héritier ibula yo monte ka ta connaître le makasi est-ce que bango déjà pour regarder la poste ba déjà ya voyager déjà te voyage ya ba même mission obi voyage à mission de service ba olieso natinga na voyager na musheni au dépense to so mali pate ona posa ndumba ya libanda ndumba libanda net ba pisa so bateli mana ba bandala te solo mapeka okomona ucho bima ndumba libanda zene so kuchana za propre déjà obimaka na ye ya obimaka na yo journée wana bébé
On va passer la nuit. Oui, mais je suis là pour toi. Si tu refais, moi je vais aller dormir avec une autre personne. Vous comprenez? Ah, déjà, on a yonan. Yomoko. Et fongolaka bavoye et fongolaka nzoto amutu. Parce que mon kobimana moi si. Et longolaka moi bablo mo bwe na mutu. Ba souci mo bo epé na mutu et longola ngo. Parce que batu ya faire ba na manque de voyage ba communicateur na. Vous comprenez? Parce que ba nuna yo banga gouvete. Gouve azana azo comme pigment parce que azo so ga voyager les souté. Jo gouve ba ko voyager bango nde ba ya ko répondre nga. Nga on a besoin ya communicateur à faire mo ba mo na mayela ya vandi a contredire nga na mamna ba sur place ba to ba banda ba o juger nga na yi. Ba on faut la lokelo ba tari ki bo fana ne pembeni. Ba to avant ni pembeni ba o tu na biso ba question to répondre. Yo tu na ba question. To répondre par rapport ya actualité. Na makambo zo salama. Ceux qui ont raison, ont demi raison. Public et jugé dans les commentaires. Vous comprenez, mon cher? Faire faire hasard, Moutouka Yalix. Bon, ce que vous gouvernement pigment. Manque de voyage. Ah, oui, la bino parce qu'il y a le déjà il faut. Alors, répondre, soit répondre à Fouling. Il fallait plus danser. Vous faites le golo à Yebani Kolekanga. Soit mais répondre à Fouling. Il fallait plus danser pour comparer une affaire. Est-ce qu'il fallait biloko batu bazo yemba na stade ba répondre na faire tout le monde yemba. Batu ba répondre ta comme senga na Côte d'Ivoire. Mais musique za boete ngana zo yemba batu ba répondre té. Vous comprenez? Est-ce qu'il fallait azo yemba che micro batu ba yemba nzembo nyoso. Est-ce que papa biloko bongo salami. Yozo ngana lo ba autrement na TV. Je ne peux pas mentir à la population congolaise. J'aime le Congo, j'aime mon pays. Je ne peux pas mentir aux Congolais. Vous comprenez? Na koko sa ba Congolais te masana ngai. Est-ce que par rapport à la musique, tout le basque que musique des gens amis qu'il fallait ta jonction. Effectivement. Bato belé au moins bazaro banga même concert à fallait à Kala. Ils a Bercy je pense. Il fallait créer une stratégie il y a sécurité. Combattre concert eza mais combattre peut-être dans na 7e rue limité. Au moins qui même oyo. Hein? Wa beti. Bato ba le na garé mutu ka musika pona koma a. Pona ni ya sécurité. Pour mutu akota wana zaka mutu asombi biye mutu ana posa concert. Vous comprenez? Mais ça babilo musu batu belé batu na baya batu na fali. Faire même azana arena aya tuni fali mai. Mwana mai alors betene pour ya linga obenge mwana mai atanga akombote. Nebe atese ko za complexe. Te mwana mai concert wana beta kindeni ndeni combattre faire combattre longa kango ndeni. Affaire publique longa bango ndenge nini. Demande à ton frère. Demande à ton frère. Demande à ton frère, c'est ton frère. C'est ton frère. Demande-lui les stratégies. Comment remplir, comment gérer la sécurité, comment gérer le combattant. C'est tout. C'est un Congolais, toi tu es Congolais, malgré que tu es au Congo, tu es réservé, on le sait. Mais la musique, il est Congo à Zarate. Mais est-ce que question d'actualité, tu as Manika Lobisoka ya porté balité à Kanda bande comme susu au basala analyse ba plainte par rapport à ndenge bazo critiquer ndenge ba fingier selon na éviter yo ça analyse parce que tout le monde va nous ba tout à bordir grave. Manika Zaka Mobali moi ça de longues jambes. Sur les appels chaque sortie médiatique a de longues jambes et de longues jambes c'est un frère que je salue. De longues jambes Manika Kobotaye. Mazara Mobali de longues jambes a tala kaka ke moi si na de longues jambes nini moi de longues jambes a tala kaka moi si na déviergeant. Hein, vous comprenez? Moi si de longues jambes moi si na déviergeant ma comment na problème à mutu. Azoko c'est justifié. Manike a créé ba base mais ya salité. Manike so kazara mutu moko digne. Mais le prince Babia héros ça succès na orchestre minene. Mais héros passe à l'orchestre na. Donc Manike ne peut emporter rien aux musiciens. C'est tout ce que je peux dire. Rien. À quoi emporter le côté? Fallait même mieux kaka reconnaissance kaka. Ya maram susté azaki moi si ya vient nga babia ndonga choko. Vous comprenez? Mais Manike a quoi azane lo quoi emporter les musiciens. Et puis prochainement surtout ça mission Dieu le matin quand elle a encore moi Manike parce que Manike azana niveau moko ya c'est par rapport nanga. Par rapport au moins Manike n'est pas intelligente. On comprend ama il était Manike fallait meka poto monde qui longi moi ba lèvres ba et comme moi rose pour diambe et entoura qui na bombi entoura qui lèvres de longues jambes azo lela et ça peut-être zoua azo ngazonge la moi sinae to azo tala moi ça comme bololé au moins soko moni ex na yo akomi kizengi et permettre au bandolo ba petit tanenga comme azaka nanga comprendre mais Manika ke poto pe longi bongi mais atala ke ex a ko tala ba discussion mo ba futilité au lieu communiquer pour un artiste. Manike ayoka na mutute au moins ba communicateur tout ba na poto wana Manike ayoka na mutute. Alors une personne comme ça on peut pas se mettre nous neti babilo ko na Manike mwana na ye so Manike zaki digne pe mutu moko ko communiquer lobi pe bola mo bato
Est-ce que moi na kokaki ozanga succès moi nika azana mutu mo a réfléchir ça bien te so fallait mais mie poto eza pour na reconnaissance azaka moi ça vient na ngashoko ko babia ndonga prince babia zawana prince babia loko kratiser poto eza orgueil na komi mona déjà soko komi nzoko ozana ile côté orgueil et loko eboma ba musique ya Congo yangona osali mo loko mo bato ba ndio chaoka vous comprenez o komi orgueil moko boye ngai comment ça la net ozo vimbi na baté. L'humilité précède la gloire. Manika a koki comporter le côté. Manika au moins de longues jambes. Ce qui manika au kangisae, au kangisae parce que bolingo ya skaleza. Pour manika de longues jambes muta dévierge manika. Ah, il y a ça des mamans bon. Yoga muta dévierge manika c'est de longues jambes. Manika za maman, mais de longues jambes muta dévierge. Ah, manika yoka elenganzoto et pas de longues jambes. Ba miset ba tout ça bimana ba bimana na sakwiti ba meli diamba ba bimina yi. Oh babo tisaka ya avant mais est-ce que de longues jambes yo qui sait basala penda bolingo vous comprenez pas yo quand ça bato yo funda tenga ko kangisanga te même de longues jambes manika ko kangisa te manike mbongo azo uta nango poto aluka ta somba ta espace mo na maluko ba ko moteka ba terrain ba 20 sur 20 moi 4000 5000 avant na na bandala te na bandala futelaka mo pas za ko mona ba o gangele po na futi mbongo ndako te ko landaka TVT hein OK a foot peut-être aya auluka ta moi 3000 na yeso kaina 4000 asomba lupango moi 20 sur 20 na abanda kotonga maneke mais à mettre en valeur manika na de longues jambes sabla bolingo solo batutu babima na manika avant de longues jambes baza batu mo babima ne bien te moni ko bima ya papa vite fait mais est-ce que manika na de longues jambes zo penda temps baleki na cave caresse au comprendre kasi na mona ka po manika ko mo récupérer ba retard on pas moi na mo 18 ans au Aziwana au bakene Dubaï. Oh, vous comprenez? De c'est pour ça que l'ingénieur le bakaki on m'a dit que ce que tout n'a pas comme une émission à un niveau na bisoté parce qu'il faut tout ça la banalise. Dans la preuve ça peut qu'il y a mutu mo à saler loko. Tu répondre tout ça la banalise na biso normal. Vous comprenez mutu ngai. Donc dès le matin na ko sote à lire musique ekende. Biso na biso de photo dénonçaka. Malamu ya ba musicien na ba ben ya ba musicien pour na nini musique na biso ça nini ekende liboso ando beke liboso na nesi to occupé ba côté ya kan ya faire école ba lobi no artiste moko te ya fali ba ko comparer nesi na ba ilunga na ba ilu sana succès faire école na ba musicien fula ba musicien fala beti ba concert na arena mais afuli ba musicien troté surtout ya eu arena zaira plus ba invité na yemoko nani ilunga tala no ilunga akepoto tellement torture morale à kendara poto ta voyage akate tant que poto le kwa liboso la kendo wele la ke libumo ma fute zakaya nini ba soigner ndiki lesila ye ilunga bandiko wele la kolia tant azoli azobwakela baninga ba jeton encore tala ninga okoma munene OK na poto ezana ba capacité mususu ko diminuer penzoto ilunga oleka net na ntangena aleka mbasi aleka identité to bana ko sela to lo baka eloko soza un to lo ba un ilunga sali vocal nini ya ilunga oyo yebi na dynastie na dynastie un oui na Cédric de Tokyo na okapi et la mbekoti cicatrice ya nzoto na ngai asali yango oui il avait bien travaillé na un mais na des années nzembo na faire manier que ça chérie comme yo bomanga ye tsunga na ngwe comme le gâté baba vaze baso au monde na okapi na nzembo wana au monde que ilunga a travaillé ma après wana komika tango moi marché ba kopa mike comme ya bapel a komi kolia tala santé comme ya belina ndikila OK fallait que na poto mundela bende mafuta izana pareil moko ba tiaka na poto ezaka ba chubio le ba bendo mafuta yo zo ile o ganga bon tazuma sa mundela te moi sa mundela tamoko te ba ilunga ba monene ti jouer na poto tika moni ba mongo ba monene ti jouer moni na poto bana mindele soki ba sepena ba tala ba mundele soka sepena ilunga azataka po batala kana ba kamadi ba oseka yana to moni ba soirée moko mindele ba konika po ba seka baza ba bilongi ne to ba mal formé ba bilongi bana ba kangama ba ya ba tala ba okanga ba photo soko ilunga ba mone bongo na poto ye mutala asali vidéo kutabi moi sina ngayo madame mundela zo yoka makambo ilunga alo bate soka mekyo yoka ba parents ya mwasi wana ba porter ilunga plainte mundele nana linga kasoka mwasi azobota na mwana nazobota na mobali azala na kitoko pona na tshilo to benga ngo Jiminu race ezala ya bien Jiminu za race sko ilunga za banda na bota mana na mona muluba ya ilungineti ya ilunga te ilunga za mwana muke metale ilunga ilunga ndengeza tala matama ya ilunga tala libumo ya ilunga za batu moko ta ya ilunga zo yebana te OK ndenge ke potona bako kata na bambeli akota ta chirurgie babongisa ye
akoma ata mwa taille ya bien mais ilunga za lokola omoni pâte o babeti bien to komoni pâte soko zwango ochebo libuma ilunga za neti pâte soko ochebo ndenge ilunga za na taille te maboko eza mikie libumu munene makolo minene makolo ase mikie ilunga soko azotambola tala net moi si aza na zemi ya mapasa oui que bleu rolo ba Liverpool ba roya na lobi ndenge ilunga za nazo loba ka ndenge aza Liverpool la communicateur fingi te na ndenge aza mais aza na moyen ya ko faire récupérer nzoto wana ndenge za asaleli pe taille ozokende salle de sport tango silisi oke olie talebele ake poto pona ko liana ko kribwa ka ba jeton siko ezolo ko ya reva parce que y a manque de voyage yo quand même manque de voyage ba voyage akate siko ba azui grâce akendi qui États-Unis moto te bato bakena rapporto ya moi trop na faire eza ba marque house na bato misu o to yebi ba communicateur na ba mission misu ba mona rapporto te so nga ba ki poto ba mema pe bango so ba memi bango c'est bon to beti maboko eza lokumu na nga parce que nga na pesi ordre ndimami ya mabete bon ke poto bi wa fali tu ba kimi ba okima te bazui ba visa ba 5 ans 4 ans 3 ans visa muke eza ya 2 ans muto abeta le solo ya kinazate te ba permis ba sisi mission de service ba dana mission de service il y a 3 ans arena 3 fois arena ba beti tanta 3 fois ba permis ba to ba oluka ba relation ba okongola mbongo matolo ba okongola po biso na to liaka na matolo ba okongola na boaka ko fe to kutano sur place ba li ofele ba mele ofele ba la na ba tele ofele ba biso ba la na ba salon ya ba to me ya ofele. Très bien, merci beaucoup. Et puis si solo na habite to vraiment na suka parce qu'on a mo belé pe faut que ça là, biso quand même to surprendre to beta moi le solo moi dimi par rapport à entretien biso le loro nini o yo kolo baba to ba ko retenir ni na passage no parce que ba babi o komi plus warriors autres ka faire mais ba ki ba couvre le golois ba Liverpool ba royer là on ndenge ba soit ba attaquer mon cher bas à peine argument nga tout ce que je peux dire dans l'émission na passage je remercie d'abord Dieu le m'a permettre nga faire passer message on a be émission les qui na batikalo tout na question te pour na faire passer message les messages que ba tu vas comprendre que non musique toza na gouvernement ya sika o fatit peut-être azoya pour ça la musala pour na 5 ans na ye ce qu'on a pour ça pe sport ezala bien musique ezala bien art dramatique na biso eza théâtre ezala pe bien vous comprenez pone na lo babongo ce qu'il fallait asali eloko ba komi yango 0 il faut ezala 0 si faire alobi eloko ba komi 0 il faut ezala 0 ezataka no to banda to to fingi fali mazo sala bien to komi si faire azana ba qualité na ye na makambo ko sala mais problème eza ozo communiquer ndenge nini fallait azana makambo ya bien ko sala ozo communiquer ndenge nini ce qu'il fallait azana moi un pas d'avance c'est que faire azana incapable faire pas ça capable mais pour ça azana capable il faut ça yazo yemba azana azo composer banzembo mais faut ça capable ya ko sala makambo na batu bazo accompagner na peut-être ça comprendre donc c'est un peu ça. Bon, merci beaucoup. On a invité Bambote notre balandio malgré tout que ça soit qu'on a gagné tous les aïras Nancy Basela Lobaki fallait habiter concert et la répétition. Mais il faut à l'oba plutôt à la vérité n'a pas oyo faire ça là qui les États-Unis parce que c'est des sorties médiatiques Tracy elle les a lobbying que n'ayez pas lobbying mais fallait à sali 3 concerts il y a liboso les gens qui piaga bato ba plein ayembi na bato il y a mi balé ceux qui y a liboso zaki ayemba qui bien test que bato balinga baya bato balinga baya te ceux qui y a mi balé pesa qui piaga ezaki mabe bato balinga et bon il y a mi sato contrat à Côte d'Ivoire. Et puis il faut être en États-Unis, il faut être en Australie. Et ça après ça il bête mabe. Biso tout oyebi ke eloko mabe to landa ngote. Merci beaucoup Naya Willy Mouchen Nzeta Pakebo le véritable code mondial. Un grand merci na fondation Nyoso Mobimba ya Willy Mouchen na pesi bango mbote. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça n'est fini. C'était là EPC Solo. Je pense que cet entretien fait énormément plaisir. On va tout balandi biso na image pro de vos likes, vos commentaires, ça fait énormément plaisir. Un grand merci à Peter Mbedi Ozaki au four et au moulin derrière la caméra. Un grand merci aussi à Faya Basket de Waki Basket des continents, grand pote Nandenga Mkete. Un grand merci à Prophète Didi Bokunga de Lyon et pourquoi pas aussi directement à Chico Lubanda des fois mettre le futur honorable. Il y a Bana Funa, il y a Bruno Lubika. L'argent pour profiter pour saluer lobby les boss na moni wana na musika les boss Yawili Yahweh je te salue aussi donc je pense que on se revoit à la fois prochaine quoi. Bye. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yengoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi po balamba ngo kitoko.
kitoko okanisi suki bongo awa na restaurant chez Franck Poutou FM babongiseli bino chaque week-end ekobanda koyinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que barumba ba live penza baza kobetela bino miziki oza kolia oza kobina oza kosepela na niveau ya mukiete po ambiance ezongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Pona bino bato boza koluka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kezongi. Wow. L'homme du pétage. Et puis, on a animé l'eau, c'est que l'eau a été FP Service, la nouvelle structure de vente d'accessoires des téléphones, matériel informatique, ordinateurs et des réparations des téléphones mobiles et ordinateurs portables. FP Service, pour vos accessoires, clés USB, anti-casse, écouteurs, chargeurs, changement d'écran des téléphones, vente des téléphones d'occasion, ordinateurs portables et autres appareils d'occasion. Rendez-vous au numéro 35 du boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, métro Porte de Paris. Il y aura un numéro là-bas. Kouraté numéro 1. Plus 33 75 31 075 33. Bon, passante ni a commis 075 quasi France. Na Kinshasa 75. Donc on a plus 33 075 31 22 928.